Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes et partout dans le monde. Babi, nous sommes en direct du Congo Gold Télévision. Babi, chaîne vraiment. Ils ont quoi la chaîne, mon côté chaîne, mon côté sans polémique. Babi, chaîne, au côté papa, maman, n'a pas ensemble. Vous avez la chaîne où vraiment, papa, bah, yo, quand la banque sonite, bah, la pi, bah, aussi, quand la banque misute pour où elle est, quand la chaîne où ils ont vraiment malin, mon minimum. Parce que là, je vois Michel Mbaya bouge, Michel Mbaya bouge, n'a pas sur bambo, t'es mingi, t'es stoza, libabi, quand la kichasa, babi, mikolo, milena, milelo. Donc, dès naza, à la minute, oyo, naza, ko informer un banaki, nyon, sous, bande, qu'on a biso, baza, partout dans le monde. Babi, moko ya ancien joueur na biso toyebaki na kombo ya Emeka Mamale Alliance Jorino aza esusu invité auti kokufa kaka sikoyo na hôpital ya Saint-Joseph sikoyo nde bazobongisa ye po ke baluka na nsima bakikotika ye na morgue yango wana vraiment mpona toujours na ndenge tolingaka bino babone na biso ya Congo Gold Télévision mpe nde tolingaka bino bandeko na biso bozalaka libanda ya mboka tolingaka toujours bozalaka informé bien avant heure likambo ezosalama yango wana tolingaki toujours tolakisa bino baimage oyo to memi tolakisa bino plutôt toyokisa bino voice oyo mpo esala kaka bien nazanga moko te toza na bandeko awa mpe bandeko mosusu bapandisango baza awa oyo mpe mosusu baza na mwa expérience peut-être baviva mamale kozala na ye par rapport na ngai baza awa ndenge nde na tuna bango moi quelques questions par rapport à affaire en po biso to yebi mamale mais to vivre vraiment mamale te eza na bato oyo ba vivre vraiment kosala na kozala na ye kati na mboka na biso oyo. Bonjour ndeko. Bonjour madame la journaliste. Est-ce que vous en avez souvenir ya ndeko na biso Emeka Mamale? En fait naza ba souvenir ebele. Moi c'est Junior Moewabo, président de l'association de presse en ligne du Congo, journaliste au sein de la chaîne Ebele à YouTube, notamment Ecomon TV, Le Peuple d'abord Info et aussi Planète Unité 143. Mamale, je crois, moi j'ai vécu Mamale. Mamale Aza, joueur Yadering, ancien joueur Yadering, biso toba avec lui bien. Dans la côte première match à Mamale contre Saint-Étienne. Saint-Étienne est là qui équipe Oyo. Pelé Mongo bandai ko kambe équipe appelé Mongo. Place to découvrir Mamale. Mamale obeta bato crochet ya feinte ça tomboli loboko soit tomboli loboko a pêcher au feinte ya crochet ne faut la loti kelenzela. J'ai vécu Mamale par là. Deuxième match à Mamale, ezala match ya Dering contre Sodigraphe na stade de Martyr. Match à Boutou ezaki Pefkin. Ezaki finale ya Pefkin. Dering ena ba bouger. Sodigraphe wana ya président Pacheli tout fait tout flamme. Wa Sodigraphe ba weya tondelwa. Ba tondelwa ba tibanda ba grand joueur na Sodigraphe à l'époque. Ba mbayo ka moko. Et au sala ke match betami wala conflit à Mamale na terrain parce que Mamale tangoye ayokuta ba maestro mbiavanga. Vous comprenez? Ayokuta ba Pialo to Romario. Ba komo kede ana suka Mamale tangoye abotoli bango succès na 2 matchs. Et au sala ki maestro au papa Pia Mamale passe au Pia passe tout le monde a tourné na ballon. Na ebiso eloko moka ke salamo ba pesa Mamale la beta fence balali. Gauche Mamala tebi na kata martyr. Sodigraphe à Paula de ring et botola Sodigraphe Pefkin wana. Na ebiso et salama Malemba mo 2 matchs va jouer na équipe nationale Léopard à l'époque. Mamala ki na CAN wana ya 98, je crois que mon mona ba spectacle Mamala sala. Ba dia gardien ya Burkina Faso. Mamale a pesima nani jamukula pesima Mamala salina kati mutu ya fiche mungongo azalelo. Yango basela onzembo. Vous comprenez? Jamukula zuiba les pan à l'époque à soupi jamukula teba les jamukula allait ma casse na course allait ma casse na dribble allait ka telo ba les liboso bokima nae azuiba la pesima Mamala bomi joal boso bomi ami balé centre fiche mungongo wana fiche obeta 5 fiche obeta 5 matsabi ya coup de tête nde sala biso tozoa 4e place. OK. Vous comprenez? Dans 98. Wana yaki entraîneur Watunda Yolo, le professeur, paix à son âme.
Ok. Je crois, Mamalé, il a marqué son époque, madame la journaliste. Il a vraiment suffisamment marqué son époque. Après, l'équipe nationale, il y a une Afrique du Sud. Il y a une équipe moko Kwakwa Star. Aki obeta na Kwakwa Star. Na Kwakwa Star, wanati Mamala Keye, yo sala un certain temps, ayaka kuto ina mwasi na emo ya Zulu awa. Je comprends. Après, on a tout comme mon mois d'éclair pour réputation, Mamalé Bebaki, il y a l'inga qui a innové, balé beta maya mbongo. Balé mouké, mbongo, mbongo, je comprends. Balé, soit mbongo mouké, balé pe mouké. Mbongo belé, balé pe belé. C'est ça, slogan de Mamalé. Nous, on a déjà, à l'époque, Trika et Mamalé, ça l'a fait que les hommes sont à déclin. Mais je crois que l'Iwa et Mamalé, tout le monde, Samuel Eto, Tika na nostalgie. Pour Samuel Eto, moi, je l'ai vécu deux fois dans Lemba, on a Mamalé. Donc, ce cas Ekin, Abakuta na Mamalé. Je crois que c'est son frère, c'est son ami qui est décédé. Donc, vraiment, le Congo a perdu un grand homme. Vraiment, je vais demander à la ministre à sport, le président de la fédération de football congolaise, Constant Mari, vraiment honorer mémoire de Mamalé, honorer mémoire d'ailleurs. Ça y est, hommage aux digne de son rang, digne de son nom. Vous comprenez? Comme on dit, les paroles savant les écrits restent. Les écrits, ils ont extrait au Mamala Sala, vidéo Zali. Vous comprenez? Vraiment, on a présenté ma condoléance dans la grande famille footballistique na biso nyonso ya Congo, na ancien joueur nyonso bazade en association na bango oyi kambama epa pataki. On a présenté ma condoléance, on a présenté ma condoléance na ba joueur bazo beta lelo, vraiment pour toute raison on a présenté ma condoléance. Nous avons perdu un grand dans le domaine où il y a football. Et aussi, les Congolais de partout dans le monde, vraiment, honorer mémoire ya Mamalé. Et aussi, les natifs nyonso. Mais il y a honorer toujours comme la biso importance à mutu, la valeur à mutu et à mutakufi. Et à mutaza on vit peut-être comme na ba niveau mo boazo kele là, azalaka bongo. Mais toutefois, on a ebi na vivango na vivre Mamalé ya Mamalé ya Kalate, na vivre Mamalé ya Elokote, ya Mamalé ya Kilelo, na mona nde Mamala koma so moni boye ba ola sanga Mamalé yoana. Aya kuta yo ka grand frère nanga, abe ya Betty Ports, nga na ke na fongoli. Na tali boye na moni na baluki na kotisie akoti. Sentinelle a sanga abima azanani amoni donc niveau Mamalé zaki ondimate. Mais na kotisie à côté dans le pont pour na eba qui pété un grand frère nga ayambi a présenter nga Mamalé yo na tangisa ma misu na lela nga vraiment jour wana na lela ka oui que madame à l'époque Mamalé faut yeba même ma pio poteka ma ekomi Mamalé ma pio Mamalé yangoyo leka e Mamalé yangoyo yaou Mamalé yangoyo mikate Mamalé yangoyo sachet Mamalé yangoyo donc tout ce qui s'est vendu à l'époque et puis ça m'a na combo ya Mamalé. Mais je me pose la question, ces pays, ces grands messieurs Mamalé Meka, il a servi le Congo dans le domaine de la discipline de football. Vous comprenez, maman? Vraiment, nous avons interpellé le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et aussi dans la grande dame, maman Denise Nyakeru, même si je ne crois pas que l'Iwa obsèque Mamalé à la hauteur de la famille. C'est vrai, famille qu'on peut se hommage en tant que famille, mais il faut pas dire un ramon. S'il faut décorer ne fils qui a un titre posthume, il faut pas ça. Décorer tout ce qui a koufi, voilà non c'est vérité. Tout le monde a tout vivant, ba te belé, en vie boé et l'autre mais elle a koufi ba la tissier, ba décorer et bandi les lotés. Et c'est le kala, ba décorer. Moi peine à vivant Mamalé, naza moi amkié, na e ba sous ba série on a to le kanalemba. Tous en a quatre voitures des accords mati et beta batte belé na vivango bae bazui non batte belé ni ndi bazo kanga baolo ba utu bora soki pesa nya basa fo mama bango bazui yango batango ba mbongo po atiaki babi donc on a na souvenir on a no ya kalaye ezakaka wana mais na yoka ba histoire belé ti na ndenge na yo komoni ndenge koma kena vraiment ba lobi eza passe mingi vraiment moi liloba isusu ya loba so eza ya kobatisa par rapport ya makambo ekomeli biso na yebi pe yo pe mes condoléances na yo pe parce que tous a pe na makambo tellement za musala to yebi ke wana otelemi toujours pe to yeux brisque mais aux en choisi ya koloba moi liloba oloba par rapport ya makambo ekomeli biso na mboka na biso. Merci beaucoup parce que moi de juin aux moi ba day za moi trop année 2020 surtout
boyebi nga pende lobby merci na nengo présenter nga ba condoléances et aussi papa Michel nga pe na pesio mbote sikoza na présenté pe ba condoléances na famille biologique ya Mamale na présenté pe ba condoléances collègue na biso mususu Ariachou Luye o père de ndeko na e Aline Luye na condoléances na Ariachou et puis na grande famille Mobimba Luye et Sikabo ezwa mebino na olobaka ke gouvernement vraiment ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Il faudrait à mériter. On parle de la méritocratie. C'est-à-dire, tant que nous travailler, il faut à mériter. Parce que même là, kokufa lenga profiter autre fana mona ki na jamu kula lemba ba otambona bala gomme so tali bango donc au mona ki batu balena vie moko ba kiti na vie moko avec tout ce qu'ils ont fait pour ce pays na 98 bango ne ba pia biso place autozwa kawana na bale. Je comprends. Équipe Nabangwana Nyonso, vraiment, je présente aussi mes condoléances et pas à président Fatih Beton, à madame Naé, parce que lui, au hasard léopard. Quand on parle de léopard, c'est-à-dire, na président pas éprouvé, à Bungisima Malé. C'est-à-dire, na présenté peu ma condoléances, na ba continuation dans le gouvernement, parce que nous avons perdu un léopard. Dans le léopard qui n'a abunda bitumbaya, kambon et kota na kesa l'État. Vraiment, na présenté ma sincère condoléances. Tout aussi, na bango kaka, ba honorer mémoire, ya mama. Va honorer vraiment mémoire et donc merci P parce que au prêter attention à yo au P sanga que tout ça na yo tout ça la direct merci. Ok, merci Nabionyo Sozolandanga. Vraiment, on a présenté ma condoléance nanga vraiment. Une association où il y a ancien joueur Nyon Street Kumba Makana Patrick vraiment à Fataki mes condoléances na yo pena membre Nyon Subazara na 4 on a moni susu balobi Fiston Manissa grand garçon mes condoléances pena yo mes condoléances vraiment posé belé René Makondele mes condoléances sur na ba o ba proche ya mama le o netinga na yebak na bosani na koliko bosantement na moni sur na présenter ba mes condoléances na ngai susu na Serge Lofo vraiment yaya ba mes condoléances na yo vraiment siko zali na yebike na mitu zo landanga po botika kinde ko na binote frère na binote nga mona ndeko mona comment à tout moment bonde ko zala na ye bondo linga ko zala na ye Yannick Mazo a vraiment yango wana ba mes condoléances na yo pe susu na présenter pe sur mes condoléances vraiment na bosanité vraiment na présenter sous famille nanga ma famille nga pe na kufeli parce que Aline Luyeye azaki petite sœur vraiment petite sœur propre petite sœur penza parce que Ariachou Luyeye azaki camarade azaki plus que ami donc Aline Luyeye le ko biso pe to kufeli to za pe sous na ma vraiment bandeko on a mon pour dans le vraiment toujours sous cannabiso awa na pesi merci na batunyo sto basutena kanga bat o nyo so pesa kanga toujours courage pour na osala musala oyo là je vois balobi Richard Kanza mon vieux depuis Paris bambote non o la ndanga moment oyo na bosanté wa bex mafunga vraiment wandi l'homme de Weston babi moto na Nzambe vraiment merci na yo harmonica arc-en-ciel cette fois parfait tunga vraiment ma belle sœur chérie Dodon soit dit Elingi Yanzambe mon oncle vraiment na pesio pe merci mingi ozola nanga ba mes condoléances sous ma famille Congo Rosette Congo ma petite sœur chérie Rosette Congo mes condoléances na yo poto ko perdre di sous maman kulutu na biso vraiment optikotika biso ba mes condoléances na yo mes condoléances sous na Karine Congo mes condoléances sous na moni un guide chinois un maître chinois kilo à ma tété mon grand frère mes condoléances na yo babi mikolo tozaka ka ole to souhaiter meilleur ve eza sous té to komika mes condoléances vraiment nzambe asunga biso apesa biso makasi mes condoléances fait la déconnaissance surtout bazali bana mboka o ko perdre o bazaki très cher pour na bango o vraiment bazana ba passe na ba blessure wana vraiment na kata mitema na bango mes condoléances na bino nzamba lola nzambo to sambela ka butu pe moi vraiment apesa bino kinia a consoler bino peuple congolais tozolela tozo continuer toujours kolekela banda mois et année et bandi to komi na mars février mars banda mois de mars til le mois de juillet oyo tozo continuer kolela netinga vraiment nazolela makasi
nazo la makasi surtout moi des gens ezaki mo mabe pour nanga banda ebandela gentil lelo ezo continuer kozala mabe par rapport ya baka ya badei ndenge ezozala ndenge ezoya ebele na yebi ke nzamba lola à vous construire sur ma case. Restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Gold Télévision. C'est parti. Bye. CGTV. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV. CGTV. Maman. CGTV. Papa. Michel Mayabou. CGTV. CGTV. Africa. CGTV. Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.